likambo ya somo esala bibongo na Afrique du Sud awa pasteur titulaire azwi moko azwi bongo mwasi ya pasteur adjoint akomisi ye mwasi na ye pe bakimi ndako bango mbale pasteur adjoint aleli donc yoka ba mo o pasteur yo bananga kino na moninga na ete oh na ndeko na epete na papa na ete na zala yebisa ngai mutu kenga tutayo ah vertige naki makambo ba pesa nga vertige okay non ndimaki te kino mutu système ije kaka papa ona bien papa zina ndako nous moi la mala pesi moi bon na sa kusanga passe na pesi mais abe anga jigolo oh abe anga jigolo yo comme si j'entends souvent abe anga na jigolo masa beaucoup la kanga si o je de pa yanda ko ayanda ko na ko tanda ko na asala ka fonctionner asala ka ti eloko ti voilà. Et pesi pasi bandeko bokola na émission au détail comment est-ce que pasteur titulaire apôtre akoyi kobotola bongo adjoint na ye mwasi. À suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Voilà bandeko ya audio kolanda biso awa kaka kala mingi te bopartage bandeko ya audio partage message ekoma ntina sans son bayoka oyebaka bongo na komete na biso akala awa bandeko ya audio bopartage mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka mpona kosolola makambo ezoleka bongo na communauté na biso ya bato ya mangala en général africaine particulièrement bato ya mangala nalobaka chaque fois en particulier tolai tolamuki kake ebeti bandeko na Afrique du Sud précisément na Deil mais kota Deil kuna na South Johannesburg benga ngoni South koto kuna to benga ngoka kota Rosentenville mais salami na Deil pasteur titulaire o azali bongo apôtre azwi mwasi ya pasteur adjoint akomisie mwasi na ye ebandaki na ba prophétie apesi prophétie ke libala wana ezala ye te consort kaka ndenge ezalaka tokotela yo audio bandeko toyi koloba mingi te parce que awa ba audio nde ekoloba yango moko landa ndenge pasteur titulaire azwi pe audace ya kobenga pasteur adjoint a expliqué lolenge nini azwi mwasi na ye ndenge nini nzambe atalisi ye ke azwa mwasi na ye ndenge nini ye alota mwasi ya pasteur adjoint aza munganga a traité malamu et puis na ba faux prophétie oyo esaleki bakima epesi pasi yo moko landa au fur et à mesure de le commenter et puis tozonga susu landa oyo la voix oyo eza ya pasteur titulaire apôtre ndenge atindeli pasteur adjoint message suivez. D'ailleurs tant beaucoup chaka otikelaki toujours attendez totielo yango ne bandeli totielo yango ne bandeli pour oyo kango pena bien voilà. Allez-y. Bonjour John. Nena solo na yo à propos ya ndoto na yo lotaki. Na butale na raisonna ngot mingi mais Seigneur a pesi nga ba grande révélation oza vraiment kitoko important pour ngai. Pona na rafraîchir yo mémoire ndeko ogine apota lobi John na ina solo na yo à propos ya ndoto alotaki wana ezali nani eza pasteur John pe pasteur adjoint pe comme on a John abetelaki pasteur titulaire ndoto moko boye ndoto wana tokoyeba plus tard soki ezalaki ndoto ya lokuta tozalaki ndoto ya solo mais sikoyo ye asaisir kaka ndoto wana po ainterpréter yango na ndenge na ye na kati bokoyoka susu intervention ya ndeko moko boye il paraît à personne, il peut même prophétie. Ce que vous voyez, un peu plus tard, quand on a émission lelo, ce qui prophétie peut en découvrir qui a solo, tu as le kuta. Prophétie qui va découvrir kabwana. Apporte ça moi si naïe, tu vois bon ah tout dans ce qu'on a dit mais ndeko landa na bokebi, au côté au partager, Il va que ngai naza mutu oyo na traité makambo na yo belé na Audrey. Nalinga jamais divorcé yo na Audrey. Combien de fois ukimandako nazwa yo na kikotiko pa Audrey
nazo ko expliquer très bien comprendre. Audrey nde azali mwasi ya pasteur adjoint. Audrey mwasi ya pasteur adjoint. Pasteur adjoint peut komona ye John. Apôtre peut komona ye John. Bolanda. Combien de fois Bénédicte a influencé Audrey pour aboya yo na gangela Audrey na yebisa yo pour bozala ensemble. Donc nalingaki jamais divorce na yo na Audrey. Tant yo obtenu linga vision wana lero na tona utuko sola na Audrey. Na soli na ye na yeba qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe entre bino mibali. Est-ce que vous en avez kimi, est-ce que vous en avez sengo? Parce que j'avais remarqué que yo bombelinga quelque chose. Audrey Yves Singaboy. Ça fait 2 semaines. D'abord, avant 2 semaines, boyo kanika kabozalaki na ngote. Mama mokoto bopundaki. Boyo saka na boyo kanite kimi ezaka kate esego ezaka kate entre bino mibali. Ça fait plus de 2 semaines ou bien à peu près 2 semaines passées, yo ovandisa Audrey. Oyebisi ke na moni ndenge tozotambola nga na yo on dirait tozokana te on dirait kimi eza te bomoko eza te alors moi to continue boye eza te na fin du mois ngai nazobima na ngai nazotika yo omene vi na yo nga pena ke na vi na nga c'est-à-dire yo déclarer divorce o déclarer divorce na Audrey bozala sous ensemble te et Audrey a pris acte andimaki nango na makambo nyonso yo lobaki. Donc ozovanda kaka wana tikovanda mais na fin du mois oyoba nzela ni yoko ikokende. Audrey me dira ceci. À un moment donné oyaki kobondela ye. Te tozonga na tutika makambo kanda bwena bwe tout ça Audrey a réussi que non kaka ndenge ozaki décision kaka ndenge ekosalama. Puisque ngana nyoko mbele pa na yo nazofuta ndako nga moko nazobokola yo nazosala nyonso nga moko ozoko edenga te d'ailleurs olingaka bana na ngai te alors tokokontinue kaka bongo makambo kozonga na sueza te mutu na mutu aza na kwe na ye totala soki nga mutu nazomemela malchance ou bien yo mutu azomemelanga malchance. Audrey a été catégorie dans sa décision au point que ti lelo oyo oza bongo. Audrey ayebisinga kutu ozoki ba veste na yo obimi okenango. De 2 lobby ozubilamba mususu okenango. Malheureusement zonga kolala wana Audrey azo comprendre que peut-être oza na place ko vanda te mais tiga kozo ya kolala mais biloko no déjà ozobimisa. Et que na butu bosolo lisusu yo oyebisi Audrey makambo ndoto wana. Oyebisi Audrey ndoto wana tana loti na moni apôtre na kati ya chambre na ngai avandi kolambe to torse ni est-ce que za nini. Audrey oyebisi boye koswa na nga na yo kopota na nga na yo kokota apôtre na kati te. Makambo na biso ebandi awa te. To bandi kopota na banda kala. Alors kokota apôtre na kati ya makambo yo te. Donc yo moko ozoka explication bandoto luko comprendre ndoto na ndenge mususu mais kolatsa ngo apôtre te bosolo na Audrey bref que ça va lokola bolingeza soute lokola tozoka bwana yo yipsi Audrey metotikala ba bons amis botikala ba bons amis c'est-à-dire que yo na Audrey libala esili oyebisi Audrey ke nonga na kanisaki kaka ndenge na loti apôtre ezaka ndenge pasi ayebisaki ngai ke soki apôtre akoluka nini azolinga akabola yo na Audrey mais yo yebi combien est-ce que nga na sala effort pote bozala toujours ensemble ko soutenir bina takutuna makambo ya mbongo mais yo kanga au sujet ya ndoto na yo nga na zai ko yebisa yo John que attention, Audrey c'est une bonne femme. Moi c'est kitoko, moi c'est malam. D'abord dans un état spirituel et bien, aza généré, aza aimable, akabaka, sungaka mobali tout ça. Ceux qui ont raté Audrey, heureusement moi c'est aboyete. Nazala qui envier Audrey à cause de ma comportement na ye. Il y a bon moi si azo me mobali quand même na cause chat. Bande koboki. Est-ce boki bien? Apôtre azoye bisakolo mwasi ke azalaki koenvie mwasi na ye déjà banda kala ezalaka bongo nayebi te en tout cas makambo ya église oyo tokoloba ti bokoyoka nandi kosala commentaire miti tokoloba na suka comment est-ce que yo oyaka pa mutu
pasteur adjoint na yo o enviaka mwasi ya bato bandeko mama asukaka na balcon bolakisaka basi na bino pa ya bato te oyebi te motema ya moto ezala ndenge nini ya certaines personnes oyo akotya mbongo anje kaka mpona akushe na mwasi na yo mpo adétruire barge na bino tala longo ya boye heureusement ke ye moko azali koloba ya pasteur bolanda Et à moi, je me disais, si on a quoi ça na moi si aboye, na quoi évoluer ma casse na vinanga. Mais tant yo loti, obima kyoke kuluka musala, ozongi okotinga na kachandako, ndako na yo torsini, yoka na comprendre nango boy. Dieu veut te faire savoir que le kola bozo kabana Audrey, peut-être, nzamba ko permettre ngai nazala remplaçant na yo. Yoka makamba pota oloba. Lokola loti ndoto ke bokabwana Audrey to bokabwana Audrey peut-être nzambe alingi ngana za remplaçant na yo. Ndeko bokoyoka kaka na émission oyo ye moko pasteur adjoint ndenga zoloba. Bokoyeba ndoto wana ezalaki ndoto ya solo to ezalaki piège. On continue. Ngai nazwa charge Audrey. Et Bible mokonzi moko akena ni na fête akena fête akenaki na congé surtout ko voyage apesi 5 talents na serviteur msusu apesi 2 na msusu apesi 1 na moko ya 5 à produire 5 ya 2 à produire 2 ya moko akeko bomba talent na ye mokonzi sepela kina ete babotoli talent wana trésor wana bapesi na ozaki na ngwebele lokola yoze incapable ya ko traiter moi si comme une femme ya ko prendre soin ya moi si na yo Dieu est capable ya ko botola Audrey apesa pena mobali est capable ya ko pesa Audrey ya ko pesa Audrey esemo asa capable d'ailleurs makamati force yo bombe ngai singa teke no oso kabwana Audrey invitation sangai bombelingo singa te singa te. Alors si Dieu te fait voir comment dans la kacha chambre na yo na compréhension nanga nzamba lingala kisoke no talamuto onazo pesa Audrey yeyo apprendre soin ya mwana nga mwasi abokola ye asunga ye. Alors donc tant apôtre alo makambo oyo ke nzamba la kisi ndengo wana partir ndoto wana soki ya lokuta to ya solo donc pasteur abosani to apôtre abosani ke azali na mwasi na ndako bandeko bolanda lisolo. Je voulais dire que ceux qui patient alors yango en tant que prophète, yopo loti yango en tant que prophète, c'est-à-dire c'est une confirmation. Tangana solina Audrey na tuni. Sikoyo na makambo nyoso patient suka lobaki yango. Jona yeko loba yango. Yo mondingini. Audrey ibsinga boy ngape na lota. Na mona tozalaki quelque part yo ngai na bana il y avait un homme à Simba qui va dossier na biso avec le avocat na biso azo défendre biso. Audrey ibsinga boy depuis na makama mabala nana lota jamais mobali na bon sens na ndengwa na vision kitoko bongo. Donc je crois et que je suis très sûr que Nzambe ce qui est là aligné sa volonté na eto sala na yo na kozala vraiment d'accord na mon que sa volonté na Nzambe parce que yoka Audrey pena lobi ke ba vision ya mona so pe aso pe ya lokuta ke ba simbi phare de conscience so ke ndengwa ba linga na apôtre et sa volonté ya Nzamba ko sa lo remonter c'est que Audrey pa bana ko envier déjà apôtre ah mama toko bana sima boyo kanana depuis tozala na John nana lota John na ndenga malamu te bandoto de son lota John kaka ya mabe ma papa change couleur bandoto ya bien te derrière moko John ebsaka ngake na sana problème spirituel ozana ngoza kindoki eza nini na ebite. Alors Nzamba ko kolinga te que relation na yo na Audrey et continuer parce que toi tu reconnais que vous avez un problème spirituel. Et Nzamba est capable ya kolongo Audrey na maboko na pese pa na mtu msusu à prendre soin na ye. Alors le kola na yo ki le kwana nga moko na so bondela. Ce qui Dieu va me le confirmer na ko hésiter pour approcher Audrey. Je te l'ai dit, na ko hésiter pour approcher Audrey. D'ailleurs, kanga na bisayo na lota déjà Audrey
aloti tala nazali awa na loti yo ndira zaki munganga a traiter nga a guérir nga maladie nyonso na nzoto a produire ba miracle moko na kati ya vie na nga. Donc ezalaki vraiment fantastique na mituni. Qu'est-ce que ça signifie ndoto oyo? Qu'est-ce que ça signifie? Alors tam nazoka yo visé yozui tana yoki oyo Audrey apesi tam yozo rappeler que patient loba yango, je crois que c'est la confirmation en Zambie. Donc cela me poussera ya kokene pembeni Audrey ya ko solliciter ye en mariage. Et que pousser ngana kene pa Audrey na solliciter en mariage. Je te l'ai dit déjà. Donc hier ba que ndenge yo déjà déclaré divorce Audrey que botikala ka ba mi sukinga lelo na poussa nya pa Audrey ko zwango mabete parce que ngati mtu na créer divorce na bino bose boka kwa déjà na ndenge na bino naza ndeko na yote naza noko na yote naza papa na yote pour empêcher ngana poussa na pembeni Audrey bandeko boki do pasteur titulaire apôtre oh bato bayabaka dadi 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 wera donc bapasteur ta tobengaka bango badadi bobenga bango badadi ezaka lokuta donc pasteur awa apôtre aboyiki dadi na ye alobi clair naza ndoko na yo te naza yaya na yo te naza papa na yo te donc eloko emoko empêche ete azwa mwasi na ye vraiment ata bino makambo aboye tokosuka nango wapi na mokili oyo to continue audio ngana za mutabandundu yoza mukongo. C'est ça. Alors ne crée pas un problème. Ah non, apôtre linga mwasi, apôtre salibo. Ba décision na binonga na ebiangote. Ndenge bokabwani kuna nga inosa na ebiangote. Boyoka ni yo na mwasi bokabwana yolo byozo bimana ndako okuni ko bimisha bimisa biloko no ndambu osingi mwasi bozala kaka nani bozala ka bon ami ngana ebiangote obombelinga anoye ko yoka makambo se pa Audrey alors ko swanga mabete soko yoki lobby ke ngai na Audrey to ko mwasi nombali to nazo bala ye ko zango mabete parce que bino bokabwani et lokola bokabwani Audrey aza libre ya ko bala mobalo ya lingi aza libre lokola yo poza libre ya okende na ndenge na yo ngana tuni Audrey est-ce que lokola bokabwani il faut qu'on évite ce qu'on va relation sexuelle Audrey sinaboy relation sexuelle islamaka soute d'ailleurs tant beaucoup chaka otikela ke toujours d'infection donc asusona kayoza mbulu makasi koma kasi coucher d'infection délicatement ça l'a été dégoût. Donc Audrey a dégoûté yo. Vraiment tabino moko. Boso ma tipa intimité ata yo pe mama Audrey. Na ebité tant pasteur sikoyo azo prôner divorce entre vis na ye na mwasi na ye pour abala ye. Mais y a pas ça na mwasi. Pasteur akobala combien de fois, apôtre akobala combien de fois, et puis na maman, makama intimité ya binu ya foyer na binu ya papa na maman. Okoye bisango mutu mususu pona nini? Troisième personne à côté kate. Qu'est-ce qui prouve que mobile indé est une infraction? So ya ki yo mokote et puis si passer to yo ka pasteur moketo chité et puis to c'est là yo oyo ka intervention siko ya pasteur a joyer mo pe kaka na émission ba deko. Landa rapport sexuel, on se peut se satisfaction côté matériel, aux alliés incapables, côté amour yabana, olinga kabana na été, donc pour na yoza lokola gigolo, c'est-à-dire que mon toalinga kamwasi aboko la ye, mais ye azali ko apporter le côté na katkatanda kwa libala. Le lokola bokabwani entre bino etikela kabatu baye bango mengana sena ebia on déjà que bosse bokabwani. Alors kolokelanga problème te nazo ipsa yo ce qui lo yoki kengai na pousse mpemena Audrey parce que nazo tenir compte na oyo patient aloba na tenir compte na vision no moko lobi o moninga na ndako torse ni na kati ndako na o donc nzamba pesi na responsabilité ya mwasi na yo wazala ki mwasi na yo nga moko na yango Audrey ye moko pe azu yango donc mona ngoma be ata mukolo mokote. Voilà bandeko bibo kamaloba op apôtre yemoka zokoloba na mwasi ya bato epesi pasi ndena loba chaque fois na radio lokole toyoka lito yimoko te bandeko tokendaki pe toyoki sikobe boyoka lisolo toma solo oto solo ki siko na pasteur adjoint pe komona ye pasteur John oyo baboto lié mwasi oyo bazui mwasi na ye boyoka ndenge bakambu yemoka lobaki e bon tozonga subula ndam na linwe papa yaya
Kurutu, leki, soki okoti partager radio lokole, partager. Masolo otobeta kayango pona ko nuire ba dote ba pona to sungara communauté. Sikande kwa koi poyo o koyate. Landa sikoyo na minute oyo pasteur adjoint Ndenge Azoloba. Landa ye. Allô? Bonsoir. Bonsoir pasteur John, comment vous allez? Oui, Dieu qu'il va, ça va. Ouais, ça va, vous parlez avec Fiston Pelin de la radio locale. Oui. Batindeli biso audio moko awa ce qui s'est passé makambo ya apôtre na maman aussi. Maman aussi madame na yo, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ils ont makambo anti-valeur ozolinga te na communauté. Alors tolingaki opesa biso précision qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en parle à la télévision pour la dénoncer anti-valeur en des mois. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait, nyonso eza inclus na message wana. Nyonso eza inclus na message. Soki olandi message wana, ça va. Donc, nyonso eza inclus na message wana. Ngai na masi na ngata na biso bien. Bise Congo toyi awa kandi batiso ya koluka. Donc awa Bautera Congo to Angola. Bise na Congo. Ya bote na fana na Angola kuna bisika abota sibina wi fam sibina ko mede fana basi bile kuna sundola bangwa kimi kaka Congo. Ana église na Angola kunene kuna donc asente ba fasia église bali kuna sundola bana donc bizarre kaka. Comment na ina Comment na ina? John Abdul Lubanga. Non, comment est apôtre? Kasi wana te ko peut John Abdul Lubanga. John Lubanga to ko Abdul Lubanga. Okay, yo pe como na John. Yo pe como no John. Na John. Okay. Les yeux. Ai awa ya awa asente so fi moko boy awa aboti bana mibale asunduli fiyo na fiyo ngazungi na sibi na Angola. Wana niso na histoire oyo masta betle kingai. Fiyo ngazunga na Angola bana mibale zolela. Longwana ofia na kindoki, ofia na kiboya kindomba bo. Kaka. Longwana masti oba kina na ndako. Ayo ba masta bafani na ye surti toi awa to bi na Grand Pia. Lugu na nzela ya kanala moto. Mais tout ensemble l'église wana intéressé ngai on peut serviteur de Dieu. On s'est collaborer ensemble c'est problème zati. Nous travailler il le titulaire adjoint là. Donc collaborer travailler to boni avec le ministère de Sika, c'est le ministère de Sika to venir Sika, on a posé ba pour que le bossa bi problème zati ma Nzambe na ko boyate. Parce que les connait qui a l'église ensemble là. Ko sambela na ye sika moko doki ne église dokande ti to sambela kawana ka somoka ba fande pa na ye aka prophète aibisanga clair aibisanga abi papa sala attention à apôtre à chaque papa fanda na mwasi na yo aibisanga mwasi na yo aboya yo po yo za mbongo te. Bon comprendre ndeko garçon oyo autoloba za garçon oyo sokola ina audio ya apôtre oyo soloba atanga ekomo na yo baki ye peza ki vision te ba yebisa ki yango clair yango sikoyo pasteur adjoint azoko interpréter. Bon comprendre garçon sikoyo oyo aloba ki liboso parce que pasteur anorba des visions o vision ndoto ya yemoko pasteur adjoint na ndoto ya frère mususu wana prophète yango azotanga kombo na ya. La prophétie est claire. À chaque fois, on peut te faire un mois sinayo. Il y a des gens mabala. Mais à chaque fois, on mois sinayo, à mois sinayo, abo ya kayo, oyo, nous allons bon moti. On a fait ça, on a tué un bango. Apôtre. Mais comme nous sommes là, on a parce que c'est un qui non. Yo, obisa odrai abo ya nga, parce que nous allons bon moti. Ngaba kama na kusala ngote kwa kama tatini wasina ngao tiwa jana na akosini makambo jana ape kombo na yeye asitena message wana so ki message wana mona atenga kama jeune wana patient atenga kama patient
ABC ça va que bon problème ti to fanda kana biso njoka nde apôtre ti ayaka na ndako nazo yamba na ndako janvier kana siko mwasi na ngai ayako ta trouble ya mama ba composo akomiko kwa fiba comportement ko malamu te na ndako kusikila ngai nyonso parce que kana buta tu sika na mboka turuka bulo o mke na zwa mwasi ko buta bien compréhension et nyonso njoka nde intoxiqué pas na ni pas apôtre. OK. Et bon, voice auto qui wana qui est professeur mi moi ça lobby yo moko lotai qui est au lotina apôtre au moli qui est chaque fois ceux qui bo sangani na ye au tigla rebe infection donc ça on va la vie na été ça surtout le couteau makamboana ndoto wana siko tiota bon donc ni malembe na weko kwa siko ni makambi bandaki allez-y siko donc na grand pierre na grand pierre wana ndoka ne sika to fa liboso esiba banda bolingo na bango ngana yeba na ngati donc na kina sine moko pete ndoka ne siba banda bolingo na bango ko to kala depuis kala ngai idezate donc longo na grand pierre na Philippe ndia pasa Philippe et comment so suspect à téléphone à madame et pas apôtre ndia sikoyo na bi ni na ko sala pour que na comprendre qu'est-ce qui se passe entre ma femme et apôtre ndinga mona créer ndoto yoka wana na créer ndoto na dinga apôtre ça apôtre bande ko comprendre sikoyo donc ndoto oyo apôtre se bazaki nango po asala makambo wana ezalaki lokuta ezalaki piège pasteur adjoint a inventaki yango po atala makanisi ya pasteur titulaire ezali nini landa na losi ndoto na moni yo ngana bimaki me ana bimi na kutu na chambre na nga tolo polele mwasi na nga telemi ikuta na tolo na tunga poto kamno sali ngai esa te mon cher asali ko moko te ko ne kan sa bongo te so na kayen ndoto pona ba idea poto za nini siko a poto na nini nzela ndoto wana papa limbola ndoto ba yo bezo ndoto wana yo ndo koyeba po ngai na ibi na ngati soki ela tisini na est-ce que vous avez relation au tino au té ngako sa ilo pona té takati lakina yo et bon OK pas vous até ndeni so santé parce que ona et c'est abomi de bala na ye ayeko fana na esprit akimi na esprit kuna et pas ndingane pasteur akino ko bata ba OK kina na projet abo ma église akene kan sambongo oyo zokana sasa kan sambongo wana pour que ça se commence ala ndako afutila na ipsi ko mwasi na akino futo zindako bengana mobile na yo akende comme ça ngalo to fande sika moko uzomona c'est là ba planifier déjà projet na bango de ce côté so lepe wana pete hôtel ko moza na hôtel ozati na tulipe mwasi na ngai le dimanche na tulipe mwasi na ngai yebisanga qu'est-ce qui se passe entre une apôtre ayebisa hôtel oza na hôtel sika apôtre bana makambo oyo pourquoi mwasi na ngai silikela ngai kula sans reine na sali to sala de 600 reine peut-être 500 na 100 reine na poche mais asili keli ngai apôtre la incompréhension abane ko finga ngai yo zela oyo bane ko lukabima pour kiaba kende ko fana na apôtre na mwe ko finga leki mingi ayebisi mama na finga mingi alemi na ngai comme ça c'est bon na fin du mois c'est que moi sili wana kiasa la vie na ngai OK masala parce que il y a quelque chose te mbala mga ibisa ngai d'ailleurs kutu et si ndata zokinda kuna ngapi nazo kina ngai si ndata kuna ngasana kina kina le bien besoin ndako ngana ibi kutu c'est ndata zokinda ndako so apporte ça fait da bongo da ndako banakala ngana yeba rote Deva kudu te de ça c'est mbongo ya garantie makambu nyo ça fait depuis kala ba kende okota ngana yeba rate ça va n'est-ce que le dimanche lundi na ngo yemo ka porte c'est quoi dire ce message pour vous ka oyo donc il apporte un message on a bien quand parce que le dimanche à le bilo ko bozana ngote na premier ngape moto mais yemo ko lundi na ngo de atini langa si voice oyo panzani partout qui voice qui ndenge a lobby yemo ki clair ayaka na ndako na nga donc ti on na ndako na ngai oli kwa vie na yemo si na ngai vraiment moi ça boyer vu na ye ebongi vu ne longo na pasi ala so na pasi ti donc elle ko détruire foyer na nga elle ko détruire parce que la mboka oyo ngaki na de côté c'est elle moi ça na aki de ko na nga aki nyonso pour na ngai mais apporte sali nyonso accepter ko boma église pour na kende azo moi ça na akomisa ye moi si na ye muzomona c'est comme apporte à l'obiona
que Audrey ou moi si na yo alobi yo ba na ko linga ba na yete na ndeni. Allô? Audrey alobi yo ba na linga ba na te ba na yo to ba na Audrey. Audrey ko take na bana mi balé déjà. Ah, il y a quelqu'un qui est bon. Bino bali bino na butro botite. Et tout au bout d'ati. Ah, OK. Si ko relation na yo na moi si ya apôtre et Zani. C'est normal, c'est tout normal moi ça porte. Tu as problème où tiens? Tant makambo eleki siko position so akuta na moi ça porte so na déjà. To solane air nion so même siko ita binga isa que non. Bien batimo bazobinga ngai. To solane air nion so na masala. Solana e to ko solane bisumbali. Sikoyo makambo no so oyo ekoleka na télévision monene bango nango siko message ndoza nango mpona bakonzi na Congo nyonso bakongole bakolanda olobi na bango ni ikamuzana barepresse bapaster nyonso oyo baza kosala bainfidélité kopanza evre nzambe à cause ya infidélité à cause ya kolula oyo na ndako ya mondimi okuti mwa avantage na ndako ya mondimi ale yo komota misu donc on depuis ka faya bato pour yo okotala kata faye wana parce que on est ndako na po anomona ngata mwasa to sala commerce donc tant azo ya kuti to mwasa azo teka to sala business yes ko envier business wana ozomona alobi yoko ya za 4000 na sasa mbonga sasa comme ça mwasa ngai ateka kasikoyo parce que ça sikoyo ozomona envier oyo zaki ngai donc ba rédiquer bato nyonso o bazo ko détruire œuvre nzambe oh yoko finsa comment nzambe lokola ba porte boy ozomona donc andimi ko boma église pour aboyaki sango ye na bana oyo ezokamba abomi église pour na azo mwasi na nga akenda sala na ye faye komesi mwasi na yo koteli nga te ina kobotola ngai akobotela ngai bana comment église en ligne montagne de la solution. Montagne de la solution. Solution maman. Bon, siko le maman bien. Soko Audrey siko yo conscience et sali alinga zonga na libala ozonga sa mwasi na yo. Actu a ça déjà comme na papa ndengwana c'est une malédiction et puis ko panza eva nzambe ye andimi na ye apanza église nzambe pour que na papa ndengwana ngwana ko jamais ko zongela mwasa boy. Oh papa donc Audrey azamona muke makaso le ka pasteur wana. Ah azamona muke Audrey a 30 papa a fait na 70 ans. Classe. On est la jeune fille moi no muke. OK, ça va comme ça sur la peine na ma pasteur ozana numéro ya. Voilà. Je crois boyoki bandeko wana zaki intervention ya pasteur adjoint pesi passe rolobate to vandaki niete to kendaki lisusu koluka ondele singa mama pasteur mama apôtre mwasi apôtre oyo bakimiye mwasi oyo apôtre asundoli alandi mwasi ya pasteur adjoint bakimi toyoka conversation na bango ezalaki ndenge tokoloba sikoyo tokobaka na suka tokopia ope chance obenga opesa avi na yo landa sikoyo. Allô, maman Gisèle Boni. Malamu, les radio locale, tu as tous une précision qui est pour ma caméra et comme les binoana. Madame, maman. Yebisa biso, banda pasteur accueilli, ça fait combien de temps? Oh, Makambo et Salami, ça fait déjà 4 mois. Est-ce que avant Makambo et Salama, au banaye comme on a bassine moko comportement ya Moussa Nzambe changeant qui vis-à-vis pas na yo tonde changé. Non, pas comment on a échangé. Siko Makambo ndenge komeli oboyo zo milobela siko nini? Olingi siko neti communauté sala nini pour Makambo lekio. On a besoin pasteur azonga na ndako to ogolo bani na Makambo lekio.
papa ngana zana ya koloba te kaka nzambe ye moko azala juge vraiment naza ya koloba te avanda kaka kuna vandi ngana naza ya koloba te na ngai na vandi nazosambela ka nzambe ye moko ayebi siko relation na yo na Audrey ezalaki ndenge nini esi oremarke eloko moko ke Audrey abana obima na paster to oremarke eloko te nayebaki te Audrey azalaki mwana na ngai abandeko ya na ndako na ngai jour mosusu bazosola na apotre ngana kanisaki bazosolaka makambo aza na makambo na ye azalaki na makambo ya famille na ye ya nzoto na ye abandeko azoexplike apotre ngana kanisaki kabongo mais nazosambela ye ngana kanisaki ata makambo mabe kozala katikati wana me naremarkaki kaka Audrey periode moko achangeaki envers moi changeaki abande kopesa ngai mbote lisusu te omoi soki nga nalandi ye nalobi Audrey eza nini bonjour komona soki mama soki nde makambo ebandaki deja kala ngai nayebaki te ata na nzela soki nakutani na ye okomona akopesa nga akotiaka elongi na ye likolo okomonaka soki bazale mosusu wana nde apesi nga mbote kaka bongo vraiment pasi yes apasi nga bande okanisa eloko te kaka voice wana mokolana na ye abandeka kosambela heureusement eza nzambe kaka justification ya nzambe vraiment kaka audio wana kolana baye kotindela audio wana nde vraiment na miso namonaki nalobi mokili te mokili ndenge ezalaka ntango oyoki audio wana nyonso tu ndenge apotre azoloba esalaki yo ndenge nini papa nayokaki mabe mpenza ata kolala na bande kolala te ata ndenge bobengi bongo motema na ngai eza bien te ezosala mabe motu bovandi na ye vraiment ekosala kaka mabe papa ekosala mabe makasi siko na apotre boza na bana deja mwa ebele non non apotre tobotaki na ye te bokutani awa kaka na Afrique du Sud to bokutani quelque part abalaki nga na mbongo babenelaki biso na église kuna ya abalaki nga bien kutroi nga nazalaki servant de Dieu abalaki nga bien na Congo na Congo allo na Congo mbali na nga ya nje na ye awa na Sud nde apotre abali nga toyoki sango apotre on dirait azalaki na Angola avant ya Afrique du Sud est-ce que na Angola bozalaki na ye kuna to azalaki ye moko na Angola Angola azalaki na mwasi mosusu abali soki basi kombia azalaka bongo adivorsaka kuna Angola azalaki na mwasi apres ayaki awa na Afrique du Sud azalaki na mosusu nga nayebaki te adivorsaki na mwasi wana mokolana ye kobala ngai ayebisaki naza divorce mwasi wana tozalaki na ye abande kosalaki ndumba nde aboyaki nga naki ndoki ndenge abande kolo nga namonaki mwasi wana te nga natandaki kasa lokola aza mosala nzambe abala ngai ya nde kondima nake na ye epai ya paster na biso na ndenge abasolaki na bapara na ngai na Congo apesi bango mbongo mais namoni on dirait nayebaki bana basi wana te mais bato balobi on dirait je esika nyonso okende azo kobala bala wana oyebaki makambo wana te oui maman Gisèle sikoyo paster na bino oyo esika apotre ya kobala legizo wana paster na bino ntango aloki makambo alobi nini
Pasteur abenga kinga mardi ndira kende kokutana naye. Et bon, ba parents ko na Congo balobini ba boti na Congo balobini. Papa si para basiba kusibangonyo. Oh là là, so de mo babandi ko na yo ba yipi makambu oyo bazolo banini. Eza pasi makasi. Papa faki ba. E na bandi ko na yo ba kufa bangono so. O zaka yo moko. To tika mwana suka na biso na grand frère. Siko grand frère ayo ki makambu na mwana suka balo bazolo banini. Grand frère ye ayebaki makambo tellement vanda ka musika. Mwana suka na biso na mwana mke. Siko mama Giselle makambo yo nazoka yango ezo pesa nga soni deli. Soni nazolinga ko bandeko na ngai te. Ezo pesa nga makasi ya na yelekaki bango. Siko mama Giselle yo ozo vivre siko ndenge nini? Ozo vivre ndenge nini siko ozo lia ndenge nini o futa ndako ndenge nini? Nazala na ndako te na vandi kaka epai ya mwana moko ya eglise. Tobandeko sambela naye nde alobaki nkolo na bayokaki makambo oyo na mobali na ye nde balobaki tokotika mama oyo ibanda te ou bien aya kovanda nkolo moke nde tokolukela ye ata mbongo moke abanda koteka biloko vraiment avanda ta nkolo moke nde navanda epai ya nani ya mwana na ngai oyo toza na ye awa. Oh là là. Sikoyo olingi siko communauté to bakonzi na Congo to bato basala nini pesa siko bazoloka yo olobi na bango nini basala nini mpona yo? Papa ambassadeur azolanda yo, papa ambassadeur azolanda yo, ba communauté no na biso azolanda yo, olobi na bango nini oza na besoin ya nini? Awa na Afrique du Sud, baba edenga awa na Afrique du Sud. Yo mto oloba oza na besoin basala nini ata na Afrique du Sud ata na Congo ata na monde entier partout basala nini mpona yo? Awa na Afrique du Sud nalobi bayelukilangata mbongo ya ndako situ yo moni awa na soki oza na ndako te na Afrique du Sud eza vraiment pasi na mbongo akodinabanda koteka ata biloko. Ah ok, ça va, message na yo ekokoma bakoyoka. Ça va, voilà, mingi te, est-ce que tokoko solana mwana oyo ayambi na ndako na ye makamuke? Voilà, voilà ezali siko interview ya mama interview ya mama boyoki yango mama Giselle mama oyo ya mwasi ya apôtre Bakimi. Interview za moulayi mais totseli bino première partie la deuxième partie tokozongisa makambo ya grave ya kafu ba révélation mosusu oyo mama pasteur wana alobi epesi pasi mais sika basala bezali sungi ndeko benga biso tokopesa o numéro ya mama Giselle mama apôtre bosunga ye sika ali ko fanda eza azofanda pa ya mwana église mais ko senga na mama ndengo wana fanda sika na ye azo atekaka moyo ko paso moyo ko vivre ti makambo eko sile ko pesa pasi ezopesa pasi makasi. La réalisation nous fait signe déjà, le temps nous presse tokozwaka rappel à mutumoko Tomi Balé, et puis on va conclure na deuxième émission tokozongi la makambo ebele tozo ande komoko. Allo mama boni yo olobi nini mama pona makambo leka oyo ki apôtre abotoli mwasi ya chona olobi nini? Bonsoir Radio Lokole TV, bonsoir balandi nyonso tu ya Fiston Pelende, bonsoir Nabino, awande bisika vraiment tolandaka ba histoire vraie. En tout cas papa Fiston nalandi na bokebi nyonso na oki pasi pe mawa. Car ndenge moko Nzambe aprometaka biso moment yango ekoki, Jésus revient bientôt. Moment yango ekoki onga na eko interpeller na ba chrétien nyonso tout na corps du Christ. Biso batu oyoyo to bilivara ba pasteur, soit ba apôtre, soit ba prophète. Biso batu oyo to ndimaka bango. Bino moko bolanda trouble oyo apôtre oyo eko tia na kati ya couple. Na couple ya batu.
pe azokeneka na kombo ya nani na kombo ya Nzambe. Nzambe atalaki mwasi oyo akopesa yo te, me Nzambe apesi yo ka mwasi oyo azali ya collègue na yo. Pe oso confirmer yango ke eza volonté ya Nzambe. Soki lelo yo na Audrey bobalani, Papa John akamwa te parce que ezali déjà confirmé Nzambe. En tout cas esalinga pasi. Esalinga pasi makasi. Nazozanga même lobo na okoloba. Nazozanga même likambo lobo na okoloba. Yango pétage ya Denis Lese eza partout. Yango na kutoti kata Denis Lese asala na pétage na ye boy normal. Asala na pétage ne boy normal ke Denis Lese ke ba pasteur obo sala pétage ya kobomba na mena kombo ya Nzambe. Wesa ko saka na Nzambe. Wesa ko saka na Nzambe. Bande ko na ngai. Banlandi nyonso tu ya Radio Lokole TV. Bolanda penda émission on a bokebi nyonso tu. Bota ba commentaire na bino. Bo pesa vraiment conseil. Mokile komi wapi. Ye moko apôtre eko panza église. Ye moko apôtre eko troubler église. Personne ba bien que Audrey alobi alingara mibala ba jeune po bazaka ba jigoro. Alingi papa. Donc donc nazo sanga loko lo papa nazo zanga vraiment parce que naza vraiment émotionné zo salanga pasi na basala Nzambe. Donc papa na mona ine basité. Nzambe la kiseka mwasi ya muninga na ye, Nzambe la kiseka mwasi ya collègue na ye, Nzambe la kiseka mwasi ya église na ye o ezali femme mariée. Des fois couple wana bayaka na makambe pe ba pasteur. Bino ba couple bokena na makambe pe ba pasteur bozomona. Bozomona bino bato bozali kamumukeka pasteur akatela bino. Likamumukeka pasteur akatela bino. Nzora de pasteur oyo prophète o abade kotala déjà mosi na deuxième regard. Difficulté ndaku na bongo teli yote. Ba couple ne surtout ça na ba problème. Ceux qui monsa o support mobile na ye, ceux qui bolingo ezali mabeza wapi. Mabeza wapi. Libalo babala ni pour le meilleur et pour le pire. Ceux qui monsa o ça ngo support mobile na yo ça mabete. Ceux qui même ata bazalaki na ba problème na kata ndaku. Bazalaki na ba décision na ba na kata ndaku mais kola na obe pasteur olobi bien que Audrey yaki mobile Audrey yaki ataki na se. Ayebisa ki monsi na yeba bongisa. Mais lokola déjà mwasi akoma ide yako bimana yo yango na moni mwasi aboyaki. Ayeko profiter ka na décision o mobile aloba liboso. Mobile liboso ko loba likamna sa kanda. Après cela comment que non na yeko senga mosanga pardon na yebise to bongisa mabeza ke mais moi so prophète de l'île sazo que no soni. Azo que no soni te prophète de l'île sazo la ça o ya zali. Azo la ça o ya zali. Abangi na muta mokilité aola sa identité na mais place o eki na réconciliation na Nzambe yona nga tozala te. Yona tozala te parce que mutu niyo surtout ata sa mutu masumu ndenge nini mais place o eki na cachette na Nzambe akenda ko bongisa lies na Nzambe na tozala te. Pas fiso na eko bakisa mukie eloko nga nazo tuna nanu o azali pasteur ndenge nini to prophète ndenge nini aza ko encourager divorce. Libala o babala ni na miso ya Nzambe na miso ya l'état na miso ya famille. Asa ko encourager divorce pour na nini ye akene ko bala mwana mwasi wana. Soki to la di bien pasteur wana pe prophète wana auko bala mwasi wana pona ba intérêt. Po ebike mwasi wana nenga yebisa keke ya asungaka majorité mtasunga ndaku na ye mtafuta ndaku ye mtalesaka mobali. Na ajia sana ngwana auko bala mwasi wana pona intérêt. Auko bala ipe pona bolingo te. O ba pasteur ndenge ni bakomi ko souhaiter que bandimi na bango basala ba divorce po ba so basi na bango bakima na bango. O église ya ndenge nini vraiment. O esa église de noir ou église normale, église ya Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur a autorisé divorce. OK na makambo ba divorce ba pasteur vraiment mingi balinga kokota na ngote. Ba pasteur balinga ka ko réconcilier couple songa normal. Soki ezo simba te ba pasteur basukola maboko bango mo ba ke se divorcer na ndenge na bango mais yo pasteur ozo permettre ozo sepela batu ba divorcer pe ozo loba na papa wana ke akamwa te soki ye lelo komi pembeni ya Audrey c'est que yo bande de ko envier couple na bango. Nzamba ko punir yo soi disant apôtre. Nzambe akopinir yo basi na mokili basili
basi combien o bazo luka mabala bazo zwate yo moni bango to monika mwasi ya muninga na yo. Voilà. Et puis si pas si bandeko, qui intervention bandeko Moussou, vraiment le temps nous presse, nous sommes obligés d'arrêter ici. Nous bandeko s'abonner massivement à la radio, locale, télévision et pas wapi tu as solo là. Tu as ko bongsaka ici kama bezali, ce qui ne quoi koi poyo okoyate. To beta kama solo ya batu pona ko nuire te, pona ko sunga communauté. Masolo ozo beta ezo sunga batu ebele, ezo termisa batu esprit ebele. Na lingi bocha commentaire to sunga mama apôtre asana sika ya kovanda ya sûreté soki moi quelque chose ali bosenga biso numéro to pesa o numéro na privé benga e moi quelque chose nzambe asunga epo tourbillon oyo zi bango likambo ekomeli bango yaya lelo komeli pasteur oyo ekomeli mama oyo lobe ko ozala yo na koloba mingi te na koloba na deuxième volume ya émission esika to côté la no intégralité ya interview ya mama apôtre o ndenga tikali yaya bandeko mwasi ya libala mwasi na kolingaka to monisa mwasi no pa ya mutu nyonso tu n'importe qui amonaka mwasi na yo non mama tikaka na ndako ata bana na mondo to komi yo ozwa bafota bana otaka na WhatsApp bafota bana otaka na Facebook fota mwasi na otaka na Facebook te bombaka mama oyebite makanisi ya moto. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier tout pour na kozwa mwasi ya muninga. Et puis si passe bandeko bo s'abonner massivement na radio locale télévision bandeko bo s'abonner bo partager. Merci de m'abonner nos bandeko ceux qui ont déjà abonné partager na ba plateforme nyonso tout Twitter, Instagram, Facebook ici ka nyonso oko partager pour message oyo et comme là tous les mots ça comme chaque fois ceux qui yo émission o intéressé ote soki yo lisolo intéressé ote ko intéressé de komoko songolo esika moko pakala ko aider bandeko eza évangélisation musala o biso mo to kokangote mais ensemble na bino ndeto ke liboso bandeko. Merci Nabino Bolandi Biso. Merci na Mamari Naumbi, la femme à la taille d'Inti Spaghetti, ni Courbire, ni Virage, coordonnatrice, il y a Radio Locale Télévision. Tout le monde prochainement pour le numéro Moussou, il y a Radio Locale Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Partagez. À la prochaine.